miracle comme vraiment cop. Donc soit un miracle était papa, ou on a vraiment ils clair que donc pour moi la bande moi plein l'église a passé. Donc pour taper moi plein il bande de tout bêta air mon boisa moi passé. Donc il faut moi tiko tag moi ça na muto ambasque muto koke oya bota kate mais oyo ba vie na biso vraiment ça mes normalité. C'est hors Bible. C'est hors Bible. Ah ouais. Dans la prophétie, il y a aussi ce qu'on appelle le python. Python, apparaîtra plus pour la division parce que la vraie prophétie ne divise pas. La vraie prophétie place la paix, place l'amour ainsi que la compassion. Mais si on prophétie comme il y a des familles qui ont été belles, on a autant de combattre, on a plateau, les rappels, on a bateau, on a donc azaka vie, on a coco, donc on a bien coco, on a coco. Mais la façon dont vivre, mais la moussala vraiment vivre avec tout le respect, il faut changer de vision. Donc façon dont la moussala vraiment ils sont malades. Parce que ceux qui bango bampaka ba o même moussala façon, est-ce que biso ba d'autres ba jeune prophète autozobima. Tu peux apprendre ni pe ba petit pe bazana simana biso toujours former pe ba petit prophète ba bimna bané 2025 2026 ba la peine de nuit. Donc c'est que vraiment façon via zone mais la boulot et zandé ils ont raté. Donc musala nzambe za musala nzambe mokili za mokili donc c'est ça. Donc monolithe wana ezaka signe déjà ya pouvoir, il y a autorité. Il y a paix. Ceux qui m'ont dit peut-être que l'on bimi nous a déjà peigné dans un système arc-en-ciel. Si on a tamboulé, il pas arc-en-ciel apparaît à ce que les hommes moulent les tamakasi. Dans si tu connais le village, tu dis maramon des attentes qui attendent à poto. Donc arc-en-ciel les alliances par rapport il y a pluie. Donc monolithe wana est représentant tout simplement paix. Très cher internaute, il y a Info Plus. Merci naba abonné fidèle nabiso. Nga wabino Mustafa Malembe. Ndenge na ibsa wabino kaibo mesana nangai. Bayanga bazala kawana scotché cimenté. Pona Rolanda maenyo so biso tope sakabango. Na ibsa ka batu tope na lobaka ke to sala ka musala zaka pona ba information. Yango et sala ka ke to diffuser les baenyo so ba mesana Rolanda biso partout dans le monde entier. Na ko banda boité sans kena remercier ba yangai ba o ba soutenir ka musala to zali ko sala. Na kokipe ko banda beauté sans qu'elle remercier au hasard si ma caméra Nelson Mvuki mon papa mon 2G mon cordon Lukman Moudingumba mon vieux Babi Mboli agence Badem Oversi aux Araso et aux Zubilo Konayo to comme ça tina porte anda Konayo il y a conseil qui badi il y a Nathalie Mpakangoma il y a Mustafa Kobange Masananga Trésor Bolankai Ravel Boyenga Tokobeta Masolo na un habitué à Info Plus prophète Jérémie 10 Soudianzambi oyo ba mesana ko la Info Plus ba monaka déjà tobeta kana masolo etali église ya Congo ma etali spiritualité ma etali prophétie miracle na kati église corps du Christ ya Congo topé ya Kinshasa ezotambola ndenge nini na yango na kopesa ye mbote prophète Jérémie mbote papa Mustafa mbote Mikolo Belé nzamba pa mbolo de plus comment na sepende to kotani biso bonne santé vraiment santé eza vraiment meke kando moni biso bonne santé za malamu mais lelo yo pembe na prophète Jérémie pour une première fois na mona mutu na pembeni na ye to moni mama mo azana pembeni to ebite so azana ni to pesa mbote mama mbote papa mama ko se présenter kombo nani kombo na mama Nelly naza moko ya ba servante na itonga ya Ebenezer maman Nelly aza moko ya ba serviteur na ekonda na excusez na etonga Ebenezer maman Nelly pembeni na to banano na maman Nelly pembeni ya prophète Jérémie misala ezokende ndenge nini misala ezokende malamu penza malamu ya koloba kutu te maman Nelly prophète Jérémie aza vraiment prophète oyo ba tonyo so bakoki ko landa pe ko prêter oreille na bango par rapport ya mael alobaka yoko ko confirmer ngo oui ngamoko nanu nazana no moko o tango na benda maki pene na ye ezalaki par rapport ya makambo ayebisanga elekela nanu nanga moko po akotaka ngati na ba profondeur akotaki tina profondeur akoyebisanga o eza vie nanga même le passé nanga c'est que batu nyonso o batiraka attention na ye c'est parce que bayoka o ya lobela bango pe bayoka o ya lobela bango bayokaka o ya lobela bango mama tochina nous pose tozongi pas prophète Jérémie tolinga totunaka maman Nelly pour te monier pour une première fois to mekape ko tuna ba question mosusu prophète Jérémie lelo yo Ebenezer nano église boni santé nango
Ebenezer réseau avancé très bien, sans complications. Quand on est remarqué, avec Jésus, tout est possible et avec Jésus, rien n'est impossible. Donc, Ebenezer réseau marchait très bien, au-delà même de bien. Vraiment, ils sont en bonne santé. Ils sont en bonne santé, mais dans le système, il y a un couvre-feu, donc ma est comme paralysé, prophète Jérémie. Oui, Makambo a couvre-feu qui empêché l'église Ebenezer d'avancer. Malgré couvre-feu, donc, tu as toujours Nassimayesu. Donc, malgré couvre-feu, tu as toujours Nassimayesu, mais tu as un peu bouger moi programme par rapport à un moment où tu as la kilt, puis un moment où tu as la kilt. Donc, comme er mo boy, bon beta moi show mo boy pour kala donc so ko do akutani nzela ko zo. Donc, c'est un peu ça. Prophète Jérémie, prophète des nations, tu as les kate, tu as solo laté, ceux qui te solo limbokati. Prophète Jérémie, Assemblée nationale, Ekoyaki, présidente Mabunda Longwaki, Baché, Lelo, président Mbosso, primature P. Ekoyaki, Lelo, Baché, premier ministre Samalou Konde, Oyakoti, prophète Jérémie, Boni par rapport à la vision. Oui, papa Moustapha, merci pour notre mutuna nayo. Problème il y a Makambota Limboka quand on prophétise en tant que prophète de la nation. Nasi oza parmi bateau ba moni pe bayoka ba spectacle oyo essayer manamboka oyo pe masakolo to bimisa pe déjà. À ce qui concerne ba union sacrée ba équipe oyo et utuko ko ya ndongo lobia on to ko dans profondeur té ezaki Nzambe ndakambaka mboka we. Omoni Nzambe ko permettre jamais que peuple naye va vivre moi médiocrité mo bopona mutu moko jamais. Nzambe ndazana aza capable ya ko boma mutu moko pour sauver 1000, capable ya boma 1000 pour sauver mutu moko. Donc tout ce qui se passe avec ba problème o tukoleka awa na kati mboka na ngai na epi que Nzambe vraiment aza au contrôle. Donc o union se sont passé Nzambe est bien c'est ça. Premier ministre Abimi, tu continuer par rapport à Vision. Premier ministre Abimi, prophète Jérémie, par rapport il y a Ndenge au Bondelaka, par rapport il y a Vision, Lisa Kolinde, Tolobaka, Opesaka, ce qui cause à la conseil. Tout le monde est déjà premier ministre. Le ministre au Bakobima na gouvernement, le prophète Jérémie, a coupé sa conseil ni na président de la République, base à la Ndenge, ni base à la Kanini, par rapport à Balir, il y a union sacrée, Mboka Kotambola. Mon union sacrée. Oui, en fait, tout le respect, nous avons vraiment les politiciens sont beauté, ou la majorité et l'opposition, on a dit que nous tout baba nangai, nous avons parti prêté. Donc, conseil est que nous condamner et que tika vraiment notre ignorance. Donc, un petit conseil pour nous bango, c'est que malgré besoin de pouvoir, il y a bientôt le gouvernement qui va vendre mamon sur le bien, mais boye bape d'intérêt à peuple congolais. Parce que pour vous la bisika wana peuple n'est à voter kibino. Pour beaucoup ma place wana peuple n'est à signer pour vous la place wana. Donc un petit conseil c'est que n'engé baza place wana Nzambe à placer bango parce que toute autorité vient de Dieu. Pour ba mona moya ko sunga ba bola oyo bazo souffrir pe bato baza ba incapable. Donc na ebi Nzambe ko sala grâce et que ba vendre ba bibonga na bango. Mais so ba vendre na bibonga ba sala lokola ba wana mu société. Critère nini yo ko pesa na ba yo ba ko ya critérium ko za ndenge nini. Vrai président a donc a recruté Banani. Oui. Pour ministre. Oui, papa Nayoki, mais Nayet na profondeur à recruter bateau. Donc je ne peux pas me baser, mais on a des Nzambe côté na mutema parce que voyez-moi, net ne la bosse que Nzamba c'est une ngolo que naza en face ya président de commission bazana ba évêque. Donc on a pesi bango mbote belé. Donc on a ko sungé pe makas, pe na orienter que soit intel. On a des orientations à Saint-Esprit. Mais ce qui Nzambe vraiment ko apparaître même na bandoto que aye ba mutunya ko pona ko cha parce que papa Moustapha obi que même na domaine ministériel soko za na équipe malamu pembenité donc ministère ko avancé. Donc ce monde on a dit so Raïs Nzamba Pambola excellence donc ex-président Nzamba Pambola sikazali so comme on les lois comme ko simba maboko na mutu déjà par rapport ya équipe za ki pembenité. Donc cette équipe est bien été, bako bimiso pe incapable, mais or za capable, za pe na ba mesure o cause kombo ke kemi boso. Donc Nzamba sunga vraiment, mais na ko prier pe Nzamba sunga pour bato malamu. Nzamba prier pour na Nzamba sunga bato malamu. Prophète Jérémie na tuna yo question mo répondre était avant de changer ma solo to kotama na masolo na biso. Prophète Jérémie a zo pe sa chance nini na union sacrée. Oui, effectivement.
l'union sacrée, d'abord, mot sacré, et ça, mot, donc, dans lingala, je peux interpréter ça, donc, il y a donc, les liés saints, donc, liés sacrés, donc, et l'homme, donc, quoi. Donc, quand on parle de la sainteté, on voit aussi la transparence, on voit aussi le Saint-Esprit aussi dedans. D'ailleurs, va pési combo l'union sacrée, donc, l'union est à Bossangani, il y a bateau babulisami. Donc, on a dit que mon toit bulisami, on a dit que et tant que bazu combo on a vraiment une chance à Makasi, que le Dieu qui est vraiment plus que la sainteté, a mis un peu aider de fait que l'union sacrée qui est vraiment le bosso. Je sais que le bosso. Oui, bien que Kende Liboso, on est allé côté l'inabiso émission pour tant que prophète de la nation. Il faut y baper makambo isolé kanamboka. Prophète Jérémie le loto qui tobe tamasolo il y a miracle, le miracle est dans l'église. To lobé la kango Mohamed Fouame. Balobi rappelle les araka malam pour il faut que la musaba bananzambe. La place de miracle dans l'église, les loyo partout les araka miracle. Ma miracle les alaki, ils ont continué kaka la place de miracle dans l'église. Est-ce que les loyo bateau il faut baser la miracle, il faut baser la maloba, yanzambe. Yoko yoko loba ndenge nini na makambo wana. Papa nanga inzamba papa moloko na mutuna wana. Donc ce que moi je peux ajouter là, c'est que la première des choses, surtout dans Jean chapitre 1, pour la Hollanda, Jean chapitre 1, le verset 1er, au commencement était la parole. Surtout dans la Genèse 1er, au commencement était la parole. Donc au commencement, la Bible dit que au commencement était le miracle. Au commencement était ça. Non. Donc miracle, la marque 16 du 7 et le but, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont crié à mon nom. Bien sûr, on peut parler sur le miracle, mais on ne peut pas se baser sur le miracle. Il faut enseigner les gens qu'on l'a droitir comment posséder miracle. Parce que le papa Moustapha de Toza Awa, aucun na piscine de bando sokoli mai. Aussi si ndako nous na potopoto zongo la leso na potopoto osale loko côté. Donc veut dire au côté muto er mobo a bongoli mutema de miracle landi. Mais on a bongoli mutema te. Amoni miracle ok na ngwa. Ils ont notre civil aux armes, PC civil pour habiter parce que à l'équina domaine il y a champ de tir. Donc c'est pas ça donc baïrer bande ko basa là na kati l'église il faut enseigner bateau. Na tuna kinde comment pour ne pas aller plus loin. Nous chez nous ici c'est le miracle, les écritures moins mais non, ici on peut pas valoriser plus le miracle, il faut valoriser aussi les écritures. Miracle ya ngwana zoko tsambongo prophète Jérémie to loba ceux qui le lobeti trop de miracles mwambongo quand le prophète Jérémie peut-être a aussi mamoutou gâté pour miracle de ma capacité. Oui papa Mustafa donc na ebi ke nzamba kosunga vraiment na tambo na kimbamba la ke na so mamoutou ko bona c'est un miracle moi lokuta. Donc bien sûr papa olobi a solo vrai na appela ba prophète baninga yo mosomo na bango donc nzamba pambola bango puisque bazana ko tanga ba kombote vraiment na domaine ya miracle comme vraiment cop. Donc soit un miracle était papa wana vraiment isa clair que donc pour moi bandimi moi plein l'église a passé. Donc pour chaper moi plein il banda de tout beta air mon boza moi passe. Donc il faut moi tiko tak moi ça na muto ambasque muto kuki oya bota kate mais oyo ba vie na biso vraiment ça mais la normalité. Ils hors Bible. Ils hors Bible. Ah ouais. Miracle on a tout le papier que non ba consulthérapie quelque part. Prophète Jérémie a ko lo bandengo wana tango le beza hors Bible donc ozolo papier que non ba prophète wana bilo mo bonandenga se. Donc ba miracle belezal na bunzambe lisusuté. Ozolo bandengo wana. Papa clairement na zo que ceux qui tozolo ba pona ba vrai ba faux bazali. Omoyi tango bon nako chrétien bande ko ante na bande clair. Tango américain a sali bombe. A che bombe wana ba pesa un combo entre parenthèses to ko tanga ngote. Chinois ka vanya bi bombo a ke pesa di bombe wana a che pe combo wana entre parenthèses. Mais ceux qui bo beti effet ya bombe américain pe bombe ya chinois mona que différence ezali. D'ailleurs ba pe que na miracle ba vrai bombe ezali ba faux bombe pe ezali. C'est un miracle, bah vrai bombe ezali, bah faux bombe ezali. C'est ça. Donc, ce qui est dans Matthieu 7:15, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Donc, beaucoup de gens ont na bango. Net le papa, baloba ke miracle bien sûr.
na boya ntenga mo pe na sala ba spectacle ba démonstration na mon bino pe ba vivre on a ba campagne na ngai mais miracle oyo moni que démon quand on parle d'abord on dit démon aza être spirituel aza mutu aza physique aza esprit comment démon a continué tinde ba mari de nuit a continué ndo to sa boy ce qu'on a né qu'on a délivré papa na zo wi misali korodo que mari de nuit yo mais tango akota na ndenga le korodo akota la ina libolo ni na nzoto na ngai pe akobi mana façon ni parce que aza esprit comment le korodo ndenge comme museleke tendenge et puis museleke ta on a libo matambola na yo ka tendenge donc c'est pas ça Jérémie asolo abima robima ndenge ni atambola ndenge nini pe akota ndenge nini tant toujours le miracle toujours le la prophétie miracle yango wana na ebité opesanga moi différence ya prophétie na miracle avant to solo la non pour pesa kapé moi confusion miracle ezanini prophétie ezanini. Oui papa merci pour la montola na yo miracle eza bikamus na lingala donc pour bien aider les gens miracle eza bikamus démonstration moi salemi donc ils ont attiré attention à bateau mais prophétie eza ainsi dit l'Éternel le binzambe. Donc c'est ça la différence entre le miracle et la prophétie. La prophétie est ainsi que l'Éternel, le miracle est une démonstration vis-à-vis à tout ce qui est en train de regarder, c'est ça. Prophétie est ainsi dit l'Éternel. Mais la prophétie allélo est ainsi dit l'Éternel. Prophète Jérémie otozomona allélo au kende poto maman na bino kutazala kandoki au monite kutu yo ba okanga tata mwasi na bino wana est ainsi dit l'Éternel, prophète Jérémie. Oui, merci papa. Quand on parle de la prophétie, dans la prophétie, il y a aussi ce qu'on appelle le python. Python, apparaîtra plus pour la division, parce que la vraie prophétie ne divise pas. La vraie prophétie place la paix, place l'amour, ainsi que la compassion. Mais si on prophétie comme il y a des familles qui ont été belles, on a plateau, les rappels, donc la vraie prophétie, tu reconnaître par la conviction du Saint-Esprit. Parce qu'il y a un peu de choses qui sont vie non mais à quel moment à l'objet d'ailleurs solo mais na simba mité c'est que oui on sait que simba yo et ça Saint-Esprit qui t'a dans la Pentecôte donc ba vrai prophète bazali ba faux bazali. Ba vrai prophète Bazali, ba faux prophète Bazali, tangozolo ba et c'est qui singai ba vrai prophète Bazali, ba faux prophète Bazali, lelo le prophète Jérémie, aza prophète ya Yebani bande ko belé ba pesa rapé ba témoignage na yo mais comment na kulutu na yo moko ya prophète ko lelo ko soutenir ba musicien profane ko lo ba ke fali azali kolo ou ranson kutu déjà si là donc tant que yo mona makamande ngo tant que prophète dédié prophète de la nation ndenge babengaka mutu ndeko wana prophète Denis Lessi asa toujours dans les bons chemins. Merci papa Moustapha. La vie est une question à piège. Bon, on a vu na pesi vraiment mbote belé vieux Denis Lessi yayo yangwana vraiment avec tout le respect baza ba vieux o ba la kisi biso musala soki lelo ngana bandi carrière na ngai ya makasi vraiment parce que ngaza consacré en 2007 carrière na nga prophétique on a bandi vraiment makasi ke koyeba na pe yo mo yebi déjà ndeto bandi na yo et bandi na ba 2015 2016 on n'en jamais donc azaka vie on a koko donc na ko bien ko koko on a koko mais la façon ba vieux bazo me la musala vraiment vie avec tout le respect faut changer vision donc façon ba me la musala vraiment ça suma lamte. Parce que ceux qui bango bampaka ba o même musala façon ce que biso ba d'autres ko ba jeune prophète tozobima to ko apprendre ni pe ba petit pe bazana simana biso tozo former pe ba petit prophète ba bima bané 2025 2026 ba za la peine de nuit donc c'est que vraiment façon via zone mais la boulot et zandeng ils ont raté donc musala nzambe za la musala nzambe mokili za la mokili donc c'est ça mais alobi na alobi na ba propos na ye ke nzambe atindi e pona azala kotona po bango ba batwana ba changer pe le côté alobi na bosani na prophète mo bo nzambe atinda ki atambola mutakala po kaka a attirer bato envers ye ko lo bande. Je sais bien l'histoire, c'est le prophète Esaïe atambola ni pour attirer pe nzamba prolonger malédiction sur le peuple. Mais papa au moni bible so tanyango bien te ko sa bêtise musoke pe prison kana bible kaka. Donc tant cette histoire ya Élysée zolo likola zolo mwana maboko likola maboko mwana donc tolo ndo ba prière ndo mo sa ba bureau ba prophète tout le temps moi c'est ba toche na se yozi maboko no che likolo donc tala ba bureau marga donc 5 minutes ezebele ba sentiment pe cher yaka donc ils a ba erreur moko biblique ba ndeko basalaka donc pour vrai Dieu ezake ba wera ba kofi ba jibe ça va frère net biso
parce que biso avant to bongo la motema to le kapena ba vie ba sport ba judo ba biloko belé to sala pe ba makambo belé mais nzamba benda biso donc biso nde to ko kende vers ba toana mais to ko kende tena idéologie mo ya polémique non contre la polémique non to ko kena idée ya que to memi parole de Dieu nde nazana mo boye nde ko tala yeso le boye bongo la motema so boye bongo la yo tigi o ke pas mutu musu parce que ko fonctionner pe à initier peut-être la bomio donc bit na biso ya te que to ko tana ba polémique na o era za boye confiance za boye non comme moi là je parle bien avec Ferregola nzamba pas mo le sikazali mais te que no Ferregola na ko tana vie na ya ba no kena ba concert tout ça je peux pas le faire donc c'est limite sur le nécessaire possible c'est ça on se limite pour le nécessaire possible prophète Jérémie to betana no Ebenezer nzamba zo pambola 2021 Ebenezer ya Ozone Ebenezer Bandal Ebenezer Lubumbashi lelo yo ozalaki esika moko nzamba pamboli ezo tambola mwa mingi ezo panzana nde tolobaka na lingala prophète Jérémie ako kabwana ndenge nini na misala wana. Oui, merci papa. Naïbi que na problème était Ebenezer Lubumbashi, naza déjà na pasteur na Chawana, Ebenezer Ozone, tout ça déjà na pasteur Esaïe, on a pesi sumbo tebele na pasteur Olivier, maman Nelly, mbo tebele mo pesa en place nangai. Vraiment Ebenezer Bandal les a juste tout ça na préparation il y a manifestation et construction à l'église mais tout ça dans un groupe d'intercession donc naïbi que na bundaka vraiment malgré charge j'ai belé na bundaka vraiment que par na bazo par na bango mais ça ils vraiment facilité ils vraiment facilité ya moment tout ça konda makasi to le kanono pa maman Nelly avant na tuno mutuna mususu maman Nelly Ebenezer Ozone balobi bino nde bakambi misala ezole kandenge nini misala ezole kamalamu makasi nami mingi nazala na modération soki pasteur Isaïe été des fois nazala peine interprétation musala en tout cas ezole kanango très bien ezole kanango très bien mais maman biso to bomba raté balobi bato bazala pembeni ya ba pasteur basakoli lokola prophète Jérémie nanu na uta ekotuna ekotuna début année na émission tosalaki na janvier prophète Jérémie a promettra biso libala to mona moi cité mais maman Nelly comme na pembeni peut-être lobi koza maman Nelly peut-être ezaka motuna balandaka prophète Jérémie ba pour représenter maman Nelly boye na pembeni to yebite pour eza mbala liboso te nga naza juste servante d'église. C'est ça. C'est juste qu'à servante d'église. Vous avez servante au Salam Nzambe. Merci maman Nelly. Tozongi prophète Jérémie Congo makambo ezanga raté to lali na to wana papa monolithe excusez monolithe c'est compliqué monolithe désert je t'apprends à maîtriser monolithe donc à regarder ça façon eloko d'ailleurs monolithe za libanga moko ebimaka na se ya mai so bimina sa mai te bimaka bisika mo ba grosse pierre izali ya paraîtraka les on dirait so za na museo mona on miroir aussi poto tante donc so mo ya makasi aussi poto talente o mona mo peko tuté donc monolithe wana ezaka signe déjà ya pouvoir ya autorité pe ya paix ceux qui mboka na kimizala qui peut-être loin so bimi ya no ça déjà pendé to un système arc-en-ciel so mo ya tambule yindi par arc-en-ciel apparaît à ce que les lombuli lingi bita makasi na si to connais ba village te bi maramonde atana ki atana poto pezali donc arc-en-ciel les alliances par rapport ya pluie donc monolithe wana est représentant tout simplement paix kimia présence ya Nzambe mais sikoyo monolithe oyo ya liboso ebima na kati ya mboka ebima mingi na kati ya Egypte ya liboso ebima na Egypte ebima pembeni ebale ya mibale ko bima soki na ba kota ba bouddhiste wana ebima par rapport ya makambo mabesa ya ba mboka wana mais monolithe na yo ko mona on lelo vraiment na zoka mo makasi ye ko bima na bandal vraiment donc na niveau ya baka yao na kati ya bato pembeni ebale te na kati ya mabanga te donc sota il façon ba tieli yango donc wana ba poser yango donc ça monolithe oyo yo lobelité ebimaka par rapport ya makambo mo elekaki kimi ekota na mboka échanger babiloko to loba pe ke soki ndengo lobaka na biloko soki ya malamu ezali c'est que ya mabepe ezali donc monolithe oyo ekoza la pe ya nde tozoyo ke la pe koza pe ya batangambo wana ono ba formation ba élimination to loba ndengo wana oui papa na kota parce que tant babuki na ko confirmer en moté mais en regardant ndenge biso to apprendre en école et bi magabongote
donc on a ndenge total yango tant babani ko buka yango parce que bourgmestre ayaki banani ba condition so nzamba pambola bango bisika bazali bayaki batoni bango ba koki ko pesa explication te so na c'est au moins appelle sima ezaki na ndenge ase kuna so tali yango na si ba image au moins na sima ezaki na ndenge ase po yango na façon wana donc ezaneti elomo ba travailler ba poser parce que tant babani ko buka on talaka congolaise trop sage a buki yango na kati babani ba bitendi ya rouge o yango eza libanga donc so beti ata libanga so kati omona ka libanga e continue na ndenga kati mais kuna so bakati boye mwa bitenja rouge ebimi tinde ba ko chango moto bani ko zika donc façon pezo zikela o sente que eloko eza fabriqué na maboko ya bato les eloko teke ya apparaître na ndenga esprit. Ça peut annoncer quoi étant que prophète Jérémie, ça peut annoncer quoi selon ndenge yo o sambelaka ndenge yo eloko abongo esa ezo salama awa na Congo. Oui papa na yebi que na o memona moi histoire moké na likambolo baki 666 marque ya bête et ko panza na monde entier. Le lo na fond le moi ilo moké peut-être comprendre na yango te. Tant baba 666 c'est panza na monde entier. Pour somba il faut nango, pour la te faut nango. Tu vois? Pour que l'église il faut la marque wana. Pour bala il faut la marque wana. Ce n'était pas que eko comme mana bilongi ya batu non, ils en étaient les deux tozana ba kashine boy. Le lo pour que transfert marché faut la kashine. Le lo pour que na wenzo so melamba il faut la kashine. Ils a marque ils en monde entier 666 entre parenthèses na fongoli biloko wana te. Donc ça veut dire monolithe wana na kotala yango ezaki Satan comme ko multiplier ba effort pe ba stratégie par rapport à quoi tirer bateau baza faible. Donc ne ba moi eloko comme ezabo parce que eloko na tango ebimaka ba adora kango. Donc ba adorer en Égypte ba adorer en eza biblique eloko na so ebimi ba adora kango. Donc ezali eloko mo eza mystique. Donc ils ont divinité en Zambie. Parce que tant que yebima bon ate comme badora gelo mo bon nde ba mando ndalelo ba côté na ministère. Ba mo ke ba kilia ba ya lisuna banda ba nganga te aba kilia ba te bon ba timbeli ko pa master simba bible ko na betanga. To so komi église. To ko tipemba mo église. Otomon. Ne ba bi to landa ba mo sina ndenga monolithe. Mais biso pe. Tant ba ko ya wana ba ndo fuka ma biso to reki. Ko ben ko ba chance na ba mo. Donc stratégie na pesa bino zage bo fuka mela bilo marque on était. Monolithe jamais très bien na kati bato, c'est ça. Monolithe tikala jamais kobima na kati ya bato. Prophète Jérémie tozan en 2021 tozan en février pour to bandi déjà cochité tozan déjà en février prophète Jérémie na zala kitie na bossa na kitan tozaki émission en janvier tami ya année 2021 zanini selon prophète Jérémie thème na biso à 2021 ezaki rien n'est impossible à dire. Rien n'est impossible à dire. C'est ça. Des thèmes de maman à l'ikamoto balancé en 2021. Donc, nous sommes tous les mythes, comme à Pango, il est possible de se faire. Au miracle, guérison, massacre, il est possible de se faire. Il est possible, rien n'est impossible à Dieu. Prophète Jérémie Tozo, qui t'a déjà. Prophète Jérémie, Moutuna Nini, on a au Monique, on a tout nioté, ce qui est Bakissa. Avant na ozonga super maman neli poto kozonga na to shite na ebi ke o ngana ko bakisiza ngamoko ezaki ndenge mboka ezo marché na webisa toujours bandeko bazali banda mboka à l'équipe mbango na kopesa bango pe mbote ser nana esika zali zamba pambola yo donc bandeko nyonso bazali banda mboka bakombo ebele batoto frère toto évangéliste toto bopambo vraiment besika bozali papa Dio na pambo le sikozali vraiment na koloba vraiment mingi vraiment te ser mignon pambo merci bozali donc boza vraiment ebele na kopesa bambote te nzambe apambola bino o bino boko maîtriser na kati émission ezaki ceux qui ba prophète amabe bazali ya bien pe bazali mais ya mutu ya ko discerner pe ko étudier bango pour comprendre si réellement baza ba vrai to baza ba faux mais en dehors de ça il y a pas encore ajouté na soki na ngala wana. Maman Nelly, moko ya basali ya Ebenezer ozone soki yana maloba ko loba na ba nyonso ba Rolanda yo pour une première fois na info plus ko ebisa bango nini par rapport ya église Ebenezer par rapport ya prophète Jérémie oyo ebele pe ba loba tala jeune wana azana mona muki ebi makambo te yo ko ebisa batu nini. Oh, on a koloba na bato bazolanda biso ezake batala taille na été batala pe âge na été mais batala monene loko eza na kati na ye po ngamoko naza témoignage kozala pembeni na ye naza témoignage na bano penga na boti témoignage eza
naza na koko na ngai na pesi même kombo na ye po aza témoignage ko botama na ezaki d'abord problème mais grâce ya ba prière ya prophète Jérémie nde lelo na simbi mwana na pe azali lelo aza na inane na ndambo. Donc grâce à mosali na Nzambe nde lelo na simba koko na ngai nazokola akute na bitumba ebele koko na ngai na et tout ça même que ndenge ezalaka ta ke mwana botami bosala ta fête ba Nzambe alakisi ke fallait même mwana na kufa po baloba ke prophète Jérémie simbi kisi nda sacrifier ndoi na ye. Mais Dieu n'a pas permis ça. Bata la taille na été. La taille ne fait pas l'homme. Oh ils a katini des amunene. Na âge na ngai kondima mutuloko la yedo tant na nyata makolo na peneze. Et loko moko na santa e katina geza ke te azana Nzambe abanga kanzambe asali la kanzambe. Donc na kolobaka ki buta la taille na été. Mais boye ba ki oh ils a katini des amunene. Pe ba témoignage ezebele na yoka ki papa zo ba likambo ba témoignage oui toke ozo akara miracle na témoignage to tcha libosote mais azana parole ezape katina e ezape ya mutuya prophétie pe lokola bien sûr que prophétie eza d'abord bible mais ezalaka pe important na mutu ko vivre pe oyeba pe vie na yo futur na yo te bandeko nanga o no isa mineza ke Nzamba utilisera moi mobali et si que nous sommes bovandi o boyebiye to soutenir même na ba prière parce que Nzamba o sala katina e on a encore le bain. Merci Maman Nelly. Prophète Jérémie, numéro de téléphone. Ah oui, numéro de téléphone quand vous 082 75 32 664 082 75 32 664. Nazo profiter pour repasser mbote directement. Na pesi mbote ya mwana nga moko on a bimisi pasteur Ezaï mbote belé mwana nga pasteur Olivier mbote belé na pesi mbote belé sur na Maman Nelly interprète nga ya sala nga vraiment mokambo alinga la bien malgré côté na linga les amours passé travail ton petit mboka il faut français vraiment na pesi mbote vraiment na papa héritier Maman Mado, Maman Nana, équipe vraiment mobimba, Nakati Yabeneze, Papa Patrick Eskozali, vraiment à niveau à Lemba, Nzamba Pamolo, vraiment, et belé, Maman Zizel, vraiment Bambote belé, vraiment na Pambole P colonel Mike Nakanko le Sikazali, général Mutanzine Sikazali, na PC vraiment Bambote belé, na Pambole P Bande Konyons, donc vous êtes tellement belé, équipe mobimba Bayanke, maître des shows Sikazali, maître Nanga Jido, na PC vraiment Bote belé, na PC Mbote Nangambo, on a kuna Bayanke, P, on va me l'appeler moi, il y a propre, na PC Vino Mbote belé, vraiment, Zamba Pambole Pinoko. Comment ça n'était que papa a pas belé ah na pesi bango pe mbote nyos comment ça n'était prophète Jérémie na papa ba ne belé mais abosa na ka mutu moko si somba voix sala ngana to ngande na peseli ngande na ba kisi mbote six combat zamba mono papa Cisco so ki yote vraiment ben nazi vraiment mutamaka si bote donc na pesi so mbote na sima caméra na ndeko na moko vraiment coup de chapeau na pesi so mbote belé na papa Mustafa na pesi na madame maman na biso mbote pe na balifwa nyos merci papa Daniel c'est bye bye wana ezalaki prophète Jérémie ngapena aussi saboté sans qu'un remercier bayangai si ma caméra ndeko Nelson Mvuki otobenga Mandela donc si ma caméra na assistance Eli Sampou mon papa, mon cordon, mon 2G Lukman Moudingumba, mon vieux Babimboli agence Badem Oversi, où ils ont reçu au petit biloko na auto commissati na porte ndaku, il y a Consul Kibadi, il y a Nathalie Mpakangoma, Trésor Boulankai, il faut s'abonner massivement à Info Plus, tokuta na numéro mususu, remerciement nanga ya souke kozala na mon boss. Il y a Congo Défi, merci Nzamba Bakilare Belé. Nao nyoso sala pona ngai vraiment moya kolobango na babini les alités tokuta na numéro mosusu